audio bazotambola nango yemaka lobi lupango na ngai 231 biloko nyonso eza kuna bandeko na ngai bazwango marati kaka bamituka bajipe jipe misusu ekutaka pa président Angola apesaka ye cadeau ya anniversaire eza kozala na Notre Dame bazwi bateki jipe wana $55,000 bana na bazaki bana na biso mais lelo tala eloko bafuti biso na Bercy bapesa na mbwa oye moko simaro ayemba bayeba bomana na mitema ya bato bango bazali kobebisa mokili soki kanda na motema ekolukanga na bandoto te tema mabe surtout lupango na yolo bateki yango na motema mabe bana baninga komba lutumba ekundama ekundama na 4 kutuda ekokite 4 ezokoka le 30 pango ya 231 yango nekanenge ko tala ndenge komi fulu est-ce que bana wana bozana poto ebela bambongo bozui bokoko raisonner te to ko bokisa lupango na biso pa pimba na braza apesaki $30,000 ye moko mutasali mbongo na ya sengi mutute ezobima na kombo na ye opese quand même honneur valeur puna nini boye esala pasi ba papa akonzi tozolela bato mitema malamu bato babina muziki ya lutumba botele makosalela lutumba musique voilà mama Jeanne Mbole aza maladi bafani ya poto botelema biso tolele pa na bino bafani ya poto moto abatu na yolo mobimba mama Jeanne aza leader na yolo aza maladi avani na kati ya ndako bosunga ye babwaka libanda keza soni sina motema nanga likambo yebisanga nini nasala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie yagatana tetana kokufa libala oyo ya simezi. Bienvenue sur Nouska TV officiel, très cher ami fidèle internet. En tout cas, merci beaucoup de la fidélité, confiance, mon message en paix sabiso. C'est le qui m'a rien à quatre mabota na bino en tout cas bota rebelle et merci encore une fois na partenaire officiel de chaîne Nabiso Moni maman na nushi ya Messi, motema ya Maradona Messi. Un grand merci à tout ba message na biso partout et la moni à risque de classe mondiale Delmas Katende, Berthe Soube Papa Zara. L'actualité n'oblige, c'est pour cela que ça peut venir à maman na biso. On va beaucoup découvrir Yazanani par rapport à Makambo sur le côté Toto ya Papa Lutumba qui est son nom repose à paix. Mon numéro est vraiment la qui met pièce placée à Azali à faire il y a des mapanga et l'on des tekami $30,000 n'engue demi un peu trop mais quand même que solango j'ai kanangi un peu sur au fond là biso bande bazan ndako ba mona maman la qui j'ai dit bonjour maman. Bonjour papa. Mais bonne santé. Santé ça nous bien bana na. Voilà, bato de partout, na bato ba zuli bako kolanda yumba liboso na ete soko se présenter. Ngai mama Kia de Thérèse leki ya lutumba 5e na famille na biso ngande 5e. Lutumba zaki ya na biso liboso ngana za 5e. Voilà, yo nous a 5e. Ce qui toko yeba makambo ezoli kana réseaux sociaux que le pont ya yolomi balete kami $30,000 bimi utaki praza mais quel pour exception est-ce que ça pena vrai pour bande comme suba zone de mangote ah eza passe les deux ans eza passe les eza passe papa Lutumba zalaki mutu munene na kati ya mboka mais makambo ezo sala mina simaliwana yezo pesa passe atikaki mapango 4 na vina ya tika mapango 4 na yolo mibali oyo ya kamina iza lupango na sombe umeli orchestre banda ko beta wana oyo ya irumu na yolo asombi yango le akokisi 80 ans mwambongo ne bapesa ki enda asombi lupango na ya irumu mais nyoso mibali ya irumu mutete kama kiliboso siko na miniti oyo bateke pai orchestre banda ko beta référence na ye epa ya banda ko beta orchestre de epa makamune banda ko sala bateki yango loko na nde sali passe na bité mbongo ngoso bazosala nango nini bateki ya owa na owa yolo bateki ya yolo na yolo bateki mapango mibali bateki yo ya irumu na yolo bateki ya kamina mikolo ya yolo mapango mibali ya yolo etekami mbongo na bazosala nango nini toyebite banani bateki bino ka bandeko na to bana biso bandeko tozana makambo wana te po bana nde bateki biso kuta ta eloko bapesi biso te bateki lupango liboso biso ate eloko bapesi biso te bateki oyo ya mibale oyo biso tozoyoka ngo na bato mosusu na mama Jeanne azalaka kuna nde abenginga seme Thérèse ya lupango etekami ok donc bapesi mama Jeanne kutu mbongo ekoka te mama Jeanne nde nani mwasi na mibale oyo avandaka na kati ya lupango wana mbula na mbula basombi lupango ye na mobali basali misala ndenge orchestre ezobetaka na ye nde moto avandaka na makambo nyonso
Ye mama Jeanne Mbole wa yemba na nzero. Oh yemba Mbole. Mbole okendeke malamu Mbole o. Okay. Yene mtavanda kawana bateki lupango nde ekomi sikoyo lere bateki lupango bapesi $11,000. $11,000. Donc epesi mabe nde bato bamoni mabe lupango penza eza lupango ya monument ya Lutumba na Yolo. Ah ouais. So koti na lupango no kuta foto ya Lutumba ya munene na veranda wana. Yolo mobimba bayebi awa lupango ya Lutumba. Bango bateki. Vous avez référence à mon référence à munene papa les okota okuta foto Lutumba ya munene kazaye mtavandi. Yolo mobimba ba idioso batu nyoso bayebi bakonzi bauta na braza bayamba bango wana. Ba nini orchestre beta kawana. Donc eloko yeba na batu nyoso yango wana référence à Lutumba. Les bateki yango batu nyoso bamoni mabe yango no mokili ningani. Pourquoi koteka monument ya boy? Pona nini bako sala ngata bizete. Nde loko na yango ningisi biso to yebite. Biso ba famille toza kuna te bana na ye. Muto batekeza Lora Lutumba. Bango bana na Lora Lutumba ne liquidateur. Liquidateur yepena mta opesa maka. Yepenza de mutaza liboso makambo wana nyonso. Nde ba yoka ni po Lutumba bota bana 6. Abota bana 6 na combien de maman po tebika za basi mibali wa balaki. Wa balaki aboti bana 6 na 4 mama. 4 mama. Jean-Claude Lutumba mwana liboso, Marie Pauline Lutumba mwana mibali. Mwana misato Salomon Lutumba wana botaki na ngiringiri na veni bolafu. Ya botami ye moko. Lora Lutumba baboti na matonge. Et pas maman ne tete aza ye moko. Na mwasi wa mariage to balaki mwasi da mariage aliko bota Sylvie Lutumba na Robert Lutumba. Et bongo papa le kizizi aza nani? Zizi Lutumba. Kasi yona mwana Lutumba yona troisième. Yene troisième. Yé troisième. OK. Tantine Sylvie epe. Tantine Sylvie na tantine na papa Robert. Bangonde bana suka oya boti na mwasi na mariage. OK. Siko bana nga munini bateki lupango. Eza bana oya mama ya Yolo. Bango 5 wana. Bango 5. Bango 5 wana bateki lupango ba yebisi Jean-Claude te lende na bango. Ba yebisi yete Jean-Claude yebite Jean-Claude azoyoka lisolo koyoka. Koyoka. Bango mo bakesa sa mikanda ya 5 personnes. Entre cas baza 6. OK. Voilà ba o nyonso bateki le pango wana baza ba o baza na mikili ya poto. Bango nyonso baza na poto. Ba yaki nikima po bateka le pango. Bango nyonso baza na poto. Ana kisasa ka Jean-Claude Lutumba. Yemutatikala. Yemutatikala. Vraiment. Bino pe faki bo bénéficier ka même wana zaki ya na bino. Biso photo bénéficier mais bana bazo yeba biso te. Ye moko aloba so bo teki biloko nanga bande kunanga bazana droit na bango ya 25%. Ya 25%. Bana ba yebi biso te. Meri ye moko akufi na audio bango ba yaki nango bazo tambola nango. Ba biki no testament papa tikangi na audio. Audio bazo tambola nango ye moko alobi lupango nanga ya 231 biloko nyonso ezakuna bande kunanga bazwango. 231 alingwa na ne. Oh ya ni sangi. Place tozalia. Place kuna na lupango na ye 231. Po pa ya botamia wati. 226. Ya botamia awa. Kuna 226 231 226. Alobi na lupango nanga 231 biloko nyonso ezakuna bande konanga bazwango. Biloko ampesa ki mingi tepo déjà amemaki biloko na ye akena ngona lupango na bibo. Il fallait akene kokota kuna abana ko banga ka po insécurité eza mingi kuna biloko ne nyonso ya valeur akendeki nango kuna tozwaki ka mwa bakite ezalaki wana na mwa congélateur na bilamba ne bimi eza bilamba sike biso tokolata bilamba ya ndeko mobile tolata te bilamba epanzana biso tolongoli bilamba tolobi biloko oyo po basala musée ya Lutumba tolongola 4 guidards tolongoli babubune tolongoli penza biloko ebele po basala musée tolobi na bana zizi azalaki wana zizi Lutumba na Jean-Claude Lutumba biloko oyo bo bombango pona musée biloko wana bakende na uti lelo musée lelo tozo kende 4 ans musée wana salamité entre te bazo zwa bon l'air to sisi matang gouvernement tindeli bango $100,000 $100,000 OK bazui $100,000 wana il fallait $100,000 wana babengaki biso to vendre biso nyoto famille baya kopesa enveloppe wana pa na biso nyoto to vendre bino nyonso to bomona ndembo to mona ndembo bazo pesa bana wana ba dévier ngo bakeko zwango kuna epai les militants epai Emile Gom babengani bakeko na bazui $100,000 bapesa biso ata 100 francs. OK bazumbongo na bango wana bakaboli na ndenge na bango simarati kaka bamituka bajipe jipe misusu evutaka pa président Angola apesaka ye cadeau ya anniversaire eza kozala na Notre Dame bazwi bateki jipe wana $55,000 $55,000 bale
bapesi biso ta sans fraté donc biloko na bango bazosala wana eloko moko te baki reconnaître que papa na biso azalaki na bandeko na baleki aza mpe na famille bango mpa na bango simara abotama ye moko simara aza sanza abotama ye moko anteta bana na biso moto bokoli bango bamama moto babokoli bango bakoli awa na lupango bino boye na 226 epa bakoli a babokomi awa biso nde moto bokoli bango biso batata mwasi bango bazaki bana batata mwasi na koko simara aza nene aloyenga kenda zonga bana na bazaki bana na biso mais lelo tala eloko bafuti biso na berti bapesa na mbwa oye moko simara ayemba eza niki motema mabe kaka to motema mabe surtout lupango na yolo bateki yango na motema mabe bateki yango mpwani mpona nini bokokama tete place wana bobongisa orchestre papa na bino betaka wana eza place oyo bato bayebi ebanda kopesa bino to mbo lelo tozoloba bo batikelaka manda orchestre manda mpe aza moto aza mpe na makambo na ye lelo mpe akolobaki nakitisi na nga mokumba oyo papa lutumba apesaki ngai bosikoyo bobongisi ka komba simaro donc bana baningi ka komba lutumba ekundama ekundama na 4 kutu da ekoki te 4 ezokoka le 30 4 le 30 bino bozosilisa koteka biloko est-ce que ça normal biso bandeko toza kuna te biso to na socia yana biso socia komba ndeko na bino kombo to linyango eloko honneur wana etika la sona zoleka bo awa epa ya lutumba bakoko bamona banini mondi mawa lelo lupango ya 231 yango na tanenge ko tala ndenge komi fulu est-ce que bana wana bozana poto ebela ba mbongo bozwi bokoko raisonner te to ko bongisa lupango na biso bayaka ote toteka tomoni tamoti tote babengi biso batamoti tomoni toteka la biso lupango wana ya 231 po tomoni ese baby lupango ebeba biso tolobi te biso toboyi na biso pona lupango wana biso toboyi boteka ngo botika ngo biso tomonaka nini aya na biso wana bobongisa ngo mbongo ezali bobongisa bozozwa pe bambongo bozwi bambongo boko raisonner te ke tobongisa place au lobby ekozala mbongo na biso so lelo basali mise wana lokola tozokoma le 30 mars bato bakolinga bayokangisa bafoto bato wani eza honneur na bino babeta tour bayeba histoire wana eloko bana bazobosana na mituna bango mponi mitu esala te mikolo toleki ato namoni mindele 4 baye wana bayeka bakotala place ni papa lutumba bakovanda bafilme tala nano eloko wana esala pasi bana bazotengama bana bazotambola malamu te bozo wala ka mbongo pe bozana wele gote mais les sola $30,000 na habité so les sola $30,000 ngape na yokango papa opimba na Brazza apesa ki $30,000 na bangoler bazovana na Africa Palace wana Africana Palace apesa bango $30,000 alobi tomoni lupango ya lutumba eza ya kobeba ekomisalite $30,000 oyo bobongisa lupango mbongo wana eza wapi ye moko mutasali mbongo na ya sengi mutu te ezobima na kombo na ye bopese quand même honneur valeur pona nini boye esala pasi ba papa en tout cas les solo pena et que si pasi na bandeko bando kansango eza baje en tout cas vraiment la réalité à tokiti vraiment et pas ya leki ya lutumba simaro ya za bongo 5e ya famille mais pourquoi tant baleki ba ko sala mambo bongo bazo ko associer ya na bongo liboso te eloko eza mpasi yango wana omoni lere lutumba alobaki biloko nyonso lupango bozwa ezalaki na groupe moko wana ya monene groupe ya monene mpenza groupe ko bapesaka yango mpe kaka na kimbuta daya kokabile groupe ezalaki wana siko mai omoni mai ndenge ezotonda na lupango groupe wana ebandi kokota mai ali biso tomoni lokola alobaki biloko nyonso to wana biso tozwa na deza biso toteki na biso groupe wana biso batata toteki yango tokamati mbongo ndamo topesi Jean-Claude mwana na bango tolobi lupango eza salite mais kanda kobongisa ta garage oyo ezala propre topesi ye mbongo na ye mpe mbongo pa atia toyebi te na ndenge lupango ekomi bango lere bayoki yango batata mosi bana droite bakende koteka groupe wana te boza na droite bakende koteka groupe wana ndeni batomboka ale bakotisi na ndeko na bango ya mobali na kati mbuna eloko bayinela ye loko bayinela Jean-Claude yangwana Jean-Claude abeli makasi lokola kufa abeli biso batata mosi tokende wana leki na yalandi Marie Paulina yokanga asalisi ndeko ne po mali pona na Jean-Claude babota mi mama moko ndeko ne pe mama moko
lokola Jean-Claude Malipo nazwaki Jean-Claude memi basalisi po zo côté le matin l'air bateki lupango ya rumo ya yolo mbongo asalisi lakini ndeko na Jean-Claude akati na compte ya Jean-Claude alongoli kala nano koma kozanga bino moko nano mbongo na bino zati mbongo soki mbongo na bino kosalisa mutu te osalisa wana eza mbongo papa Simaro atelema pendant 60 ans na guidare Simaro azaki chef de famille na biso Simaro chef de famille na biso yoka yaya wazana souci ya baleki na souci ya famille na côté ya mama ye mwana liboso côté ya papa na biso ye mwana liboso amemaki kilo wana na maboko alobi baleki nanga soki kozala chef de famille ezala lokola elamba nazo kota na magasin na lobi na linge lambo ndesi na kiti zango mais loko eza eloko nzamba pesinga yango wana nazosa alemba biso te bana na bayebi biso mutu bokoli ba biso te lupango yango oyo papa na botami bango pe bakoli ngako liboso mapango mibale tikali eza oyo ya 231 na ya bibwa oyo eza ya biso ya famille ya tata ya mama OK yeza lupango ni na bibwa fomo na village na ngone bibwa village na ngomole azobete pas Sébastien na bibwa ouais voilà yebile azobete pas Sébastien Sébastien telemeli alobi fo soba lupango fo so manda somba villa e ko bana mapango bibaleti kuna atonga kuna avenir na mapesa avenir lutumba atonga ni balega ya bibwa na yo ya kaka yango ne tutikali oyo eza lupango baboti biso voilà parce que meme yemoko Simaro lutumba tikaka testament testament to moni ba audio zo tambola ka yango de testament audio za testament papa na l'état ba lobi za testament testament mo ke bimaki notaire de ville testament wana atia makamu nyoso na kati OK atia na biso ba leki na inde butama mutu na mbula na ina dati na eza na kati testament wana testament ezali mikanda nyoso nde to biso to lobi ti suka nango l'état fa kabola biso normalement faut l'état kabola biso suka nango mikanda ne nyos et pas nyos mutaliboso Jean-Claude Lutumba comment bino bolongola ndeko na bino na héritage aza yaya liboso atakutu yaya wana bakamata nangi na papa mutu nini ba discuter na moi papa le Jean-Claude moi na respect discuter na papa na bangata makolo moko te papa kaka azotomboka na lemso likamoka sani mabe yo penza bona bo Jean-Claude atelema atabiso batata mo Jean-Claude nanu te soki agangeli mwana ne so alebi en tout cas yonga so na kufi bo yango na bino fo bolongola ndeko na bino na héritage est-ce que bino bozana droit ya kolongola ndeko na bino na héritage na yebite soki sala makana mboko raté mémé yebite mais mémé papa le tumba yimo kazaki mutaboli na kolanda ope aboboko libana na bolingo na lisanga mais qu'est-ce qui fait le lobana bakoli bazana bolingo eloko wana papa na banga kufi ba ye awa to yambi ba lala kana sete biso mutu la kana se bango bazula ma frère kuna na africain soki na bango nyoso bazaki kuna mutu ta lala na se biso ndiki tozo lala do lela yana biso bazo yokanga to mona te ndiki bazana ba yokanga ba lela papa na bango te bango nyoso na mama bango nyoso africain so ba ya baka likoliko bonjour ba lekani ba ye ba 20 minutes bazongi ba lala wana te to vandi na palais du peuple ba comme ceux qui troisième bango nyoso ba ke biso mutu to vanda na titongo sa to lela yana biso bazo yana tongo bana na biso to yambi bana na biso bango mo mutu ayebi kamba zo yinela biso baza bana na biso to boko di bango to yebite ba ye a ole bazo kende ba yiko laka lupango na yolo ya room ba ye bango te si madwa la kisa mutu te mutu ayeba kya mo boso ngai yoyo na yebisi bango boyebi ke papa na bina somba ki lupango na 80 ans na yolo bokeba po jeune mbola za mwasi moko ouvert abomba kate yimta yebisanga lena kialo bise meterese yana bina sombi lupango na yola bokeba yana ko maladie entourage ne bako sala likambo ba tourner bino na lupango na bina zana nani bana leba yanga mutu na yebisi bango papa bina sombi lupango na yolo lupango na pe atia komba mutu te meme ba uti ko teko oyo na kamina atia komba mutu te atia komo na yemoko o na pe atia ka komo na yemoko bango bana le ba yana yebisi bango lupango na bina zana nani le ba kiale bango mo ba ke salisa mikanda na ndenge na bango OK ba salisa mikanda ale balongo li komba ndeko na bango mais droit ya biso ba famille 25% bafoka balobi atako to ba yana bina tiaki bino na tesamate ezali ndengana na journal kuna komama famille azana droit ya 25% na biloko nyonso ya ndeko na bino ata lelo banga bakoma lobo papa na biso asombela ka bango lopango
yana bavaka balobi soka sombela bino lupango l'air aza viva etali bango te l'air papa kofi biloko nyonso bozana droit ko wana sombela bino l'air asombela biso lupango na yolo na Selemba apesa biso cadeau l'air wana aza viva kote yebana teke ya kobela toni kala lelo bino boba notele mana ngona ndeni balobi na biso azala so bonjo azala sombela bino azala nini bozana droit 25%. Normalement, vous avez droit de pensa. En tout cas, bato ba kotalo de partout, bato ba Rolando de partout, l'État congolais par Rolanda, on habité au gouvernement décidé pour la Marambo. Quand on a un élève le gouvernement n'a rien à l'élaborer. Papa Lutumba azalaki moto ya bato. Papa Lutumba abinisi bato na bana mikena mikolo. Papa Lutumba banze mona éduqué mboko ba maloba na ye ozoyoka ke maloba moko ya bozoba te. Papa on a honneur bo pesa ki bolela ki honneur wana ti lelo toza lelo soki comme jour na ye tala nengezala na sengi ni gouvernement basunga biso na bitumbo ya biso na ba baza bana na biso to kubwaka bango te mais eloko basali ezaki to côté basunga biso to leli na gouvernement basunga biso ezala mama Nyankero atala mama Denise atala likambo yo pauvre moi si wana za kutu maladi lelo bokubwaka ibo kutia ye wapi mama Denise tala likambo yo to lele pa na bino nde mutu bozo konza mboko ezala mama papa Mboso bo to leli boyo kama wa ya musicien na bino munene lelo asambwa lupango isange yango ekomi fu salité bo sali la biso ngata ndenge bo salaki ya papa Wemba bo sala ngo ezala misé eloko tozo lela yango wana bokanisa mémoire ni ndenge bokanisa ki bo salila ye monument na 24 la ka monument mais lelo bo salila ye misé na ye etika la histoire na mboka akabana mitu ezo sala te papa Milingo ikolemba biso te mukumba batikela ki yo memango tina suka bakonzi tozo lela bato mitema malamu bato babina musique ya Lutumba botelema bosalila Lutumba misé. Voilà. Maman na biso oyo za malade komune nani pona bato fo ba retenir nani mama Jeanne Mbole aza malade. OK. Bakotaki na hôpital mokolo oyo ba reconnaître ba veuve nyonso mokolo wera abetaka na nini babengaki ba veuve nyonso ba musicien baya bakendaka na ville kuna bakendaka yepa kendaka le bakomi kuna po telema akokata ya kolenga producteur wana antuka eloko asala nzamba pambola ye aye atali bo oh mama Jeanne Mbole nini alobi na bela obela nini bongonana papa producteur wana mkamemaki na hôpital ezana oyo esalisa mbaso epa docteur ya tete na Avenue Kenge nde basalisaki ye mais moi malamu mki azaka na kati ya ndako avanda donc santé zotunze donc yango to leli bosunga mwasi wana pauvre mwasi wana ezate surtout bande kwa poto ba otala bino ba fan na ye ba fan na papa Lutumba ba fan ya poto botelema bana eloko bazo sala eza malamu te ba fan ya poto botelema biso to lele pa na bino ba fan ya poto obo yebi papa Lutumba oyo bozapo na ye botelema bosunga biso tozo lela liboso na bino papa Lutumba zaki moto abatu mama Jeanne ye wana na kamina moto abatu na yolo mobimba mama Jeanne aza leader na yolo aza maladi avani na kati ya ndako bosunga ye babwaka libanda keza soni mémoire ya Lutumba ezo sambwa eza kitoko te eza mawa biso tozo lela eza malamu te. En tout cas merci beaucoup Mémé to comme vraiment na suka ya masona biso to koluka yo l'État congolais ba fan pe ya papa Lutumba bato boyemba ki musique papa Lutumba bato bobinda ki musique papa Lutumba tuka bo meke po ko talikambo po bosunga guerre eza entre bana et puis biso na bango oluka ko chakimia mama lobi meme alobi bi bazaka bana ba ko bwaka bango te mais juste que non basola kaka kimia babongisa balingi kimia ezala moto na moto azwa part na ndenge ya bien et voilà en tout cas Mémé to kabone na petit soki bato en fait message zaki na ngwana kaka iza to fina biso nzemba ndeko na yo yemo ka loba iza to fina munoko musu mela mususu bwaka na yemba nzemba ndeko na ko bato ba dati okangelinga elongi lelo mbula mobimba ekoki ona kolala te susi na motema nanga likambo yebisanga nini nasala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie ngai datana teta na kokufa libala oyo ya simezi
soki oyoki nga na likambo dati tunakanga ntango mosusu bayeba bomana na mitema ya bato bayeba bomana na mitema ya bato bango bazali kobebisa mokili soki kanda na motema ekolukanga na bandoto te lukanga na basouvenir okomonanga pembeni ya motema na yo nsuki wana. Voilà, en tout cas merci beaucoup Mimi bozaki ebele otala biso de partout kimi rien na kati mabota na bino. Si vous avez aimé cette émission, dis à merci celui qui est derrière la caméra mon mot ils ont frappé mazana chouette musala ga bengi Jack Kanangila en tout cas merci beaucoup pour la musala et bien au PC. Rendez-vous à la prochaine numéro, au revoir.